Bonjour, bonsoir, ezali susu awa KCDB na ye lelo ko expliquer biso ndenge nini okoki kozala préparer na mutu oyo aza na problème ya sucre soki olingi obima kulungwa na ndaku otolingo kende kotala camarade otozo kende na église otozo kende na musala otosala voyage moko ya mukuse ta mususu na voiture eloko nini ezali nécessaire ndenge nini okoki kosi préparer biloko nini okoki komema poza nango chaque temps tout le temps nesika oyo ezali na mutu oyo asana anjetaka insuline babiloko ezali nécessaire liboso appareil na yo donc chapeau na oyo ya appareil na yo ya sucre na bonsa moi caméra moké ya sucre donc il faut ezala toujours complet donc engola kisake et osana appareil na yo ya sucre ozali na ba nini oyo ba tige oyo bisika makila okofan otia makila à part ça ozali na oyo ya kotuba na musapi pour makila ebima à part ça eloko oyo ekota pe batonga oyo ezali awa na kati il faut ko contrôler chaque fois qui ozana au complet oyo ekotaka na eloko ya kotuba awa ozana nyonso complet na kati ya chakoshi donc eloko pe ezali très nécessaire ya ko contrôler chaque fois ezali oyo il faut contrôler chaque fois pour essayer la valeur donc na kati ezalaka 50 soki docteur apesi yo ordonnance eza 50 na kati yango siko esilaka valeur eumelaka te po soki si esili valeur yo ozotia yango na appareil na yo appareil bandolakisa kaka erreur me oyebi te yango ke eza nécessaire tout le temps qu'il faut contrôler eza facile kotala date nango ezali toujours awa ni loko kaka toujours date nango ezali donc eza na facilité ya kotala date nango oyeba soki nanu eza nanu auto esi ezosila kala mingi valeur à part ça appareil awa eza nécessaire so total na chakosi oyo eloko moko ezozanga ezali pile misusu ekotaka pile misusu ekotaka eza fo o charge yango na système desi oyo ezali fo charge yango mais ekotaka pe nini pile na fongo lango au monde eza na deux piles na kati yango eza nécessaire oreke otia pile moko ya réserve kaka na chakosi fo zanongo na deux piles mais lingake osomba pile moko ba pile ezali ke eza ya qualité pour ça la qualité te bandosi la rapide il faut au changer à chaque fois mais so sombi ya qualité kitoko et aux otamula à part ça et lo comme sous ezali pe nécessaire que il faut otala combien de temps osada na appareil na yo oyo combien de temps ezana appareil na yo oyo oso sali nango pour ça mon appareil osana déjà plus de 2 ans eza bien que ko changer est nécessaire que okende pas docteur donc est nécessaire que pas docteur na yo so comme pas docteur ou si bon koza na posa pareil sika ba komela ordonnance mingi bazala nango déjà pe kuna ba peso appareil mususu directement ndeti pa na biso to za ba appareil ebele soki ba patient na biso ba yeba lobi ki bazala na posa ya appareil mususu dont na formule kaka armoire na tuni modèle appareil na ye ou azana ngo soki na zana ngo directement so na zana ngote na komeli ordonnance akindo na pharmacie mais na tuni peta muso na posa changer modèle mususu pe ba appareil mingi e ya na système ke e ya na nini na singa nango donc singa nango ezali awa donc singa oyo okokoti otiango awa ne sika oyo po ekena ordinateur benga USB cable pour ekende na ordinateur kuna okoki kokitisa ba nini nyonso ba résultat nyonso mususu ya 4 ya 8 semaines donc nyonso eza wana yo moko otala siko sukali na yo eza ndenge nini ezalaki pendant to par exemple 4 semaines passées ou 6 semaines passées pe na tisiko yongo ke mingi eyaka pe na nini na basinga oyo donza pona ordinateur otata mususu il faut même ba résultat ya na yo et pas ya docteur otosika songolo basengi yo donc ko bimisa mo moko directement awa
au memi ba papier kuna. Donc eloko mosusu eza pe nécessaire ezali ke ezali cahier oyo ya kokoma tagebu nde babengaka nini blutsuka tagebu eza cahier oyo. Donc eza mwa nini ezomona bien te boye eza cahier oyo ezali sikoyo ya kokoma ba résultat na yo na tongo na midi na poko avant là donc nyonso koma résultat. Donc eza chaque fois il faut ozala nango o mema ya mike pe ezalaka okomi awa na jour. Donc eza bisika okoma pe na jour ezali okomi jour awa donc date nde bakomi na doche okomi jour na awa ezaki jour nini na heure nini yo to na tongo na midi na pokwa résultat na ya sukali yango eza nécessaire. À part ça ozala pe na tonga na yo ya insuline ntango ozomema eza préparé soko ozala nango mibale nyonso mibale omemi mpo ozala nango chaque fois préparé koza ke eloko boye sukali eza komata oyebi te mais mpo kosinjete na banini beki nango ya kotia awa ekotaka na tonga oyo eza nécessaire. Donc chaque fois il faut ezalaka na kati ya chakosi so ta bachakosi mingi eza na mwa poche ya kotia babiloko na yo oyo eza nécessaire. À part ça okokotia pe susu ozwi kaka omoni kaka bapapier ya cuisine oto pe bapapier mouchoir okati yango mike otie awa na kati mpona kopangusa makila. Donc otia yango na kati awa donc oyo eza chakosi moke otia na kati donc oza awa na chakosi oyo ozali donc complet. Bachakosi misusu eyaka peke ekoti na insuline mondi na oyo natie pe awa na chakosi na timba moko insuline nga donc oza biloko ebele te okangi nini na chakosi na yo oza partout ozokende oza complet. Sikoyo eza soni eloko mosusu ezali très nécessaire ezali ke chaque fois surtout na motu oyo asinjetaka insuline ezali chaque fois ke il faut otia omema babiloko ya réserve na tanke na kake ya nino ya hypoglycémie ya sukali ya kokita. Donc ndenge nini okoko combattre ngo rapide. Donc ezali ke il faut mema ndeti babiloko sukali koza pe na mulangi nota mosusu ya muke ya coca auto ya fanta auto pe ya nini ya jus d'orange auto pe jus ya pomme eza problème te ba milango ya muke. Mais chaque fois koza na nini ya ba coca to fanta te ya zero te ya zero sucre te il faut ezala ya normal. Pour ya zero sucre eza na sukali te eza na modèle mosusu batia na kati yango faut ezala sikoyo ya normal. Donc ya normal mpona komela po sukali ekende nde na bavideo mosusu na explikaki ke eza ya sukali ya simple donc sukali ya moko na bakole na hydrate de carbone. Donc oyo esalaka partie ya sukali ya simple donc ekendaka rapide na makila yango wana ke mbala nsima na kosala video mosusu mpona tokolobela yango mpona ndenge nini okoki kocombatre directement hypoglycémie. Mais babiloko faut dans chaque fois na chakosi na yo donc itango ozobima oyebi ke oza préparé donc na chakosi oyo okoki kotia ngo pe awa ekoti omoni oyo sikoyo eza pe meza mukama munene ya mukie nango pe ezalaka okokota awa na kati oto pe oyo basikre oyo ya rapide oyo okokoza na kati awa donc ozali complet ntango ozokende partout ozali otokende kotala mutu otosoki eloko kenda soki mosala donc oza na nyonso awa na kati ya chakosi oyo mpo ozala préparé mpo soki okake likambo na nzela esalami na ndenge otamoso ozokumba voiture eza très dangereux. Yango wana ke chaque fois avant obima okende oto musala okende oto wapi kotambola okende soki kotala mutu partout les ana poso ko okende mesure liboso sukali na yo mesure sukali avant bima linga ke sukali na yo minimum ezala na 150 eza na 150 soko moni ke ezali na C ya 150 linga ke olie loko pour ematisango malempe pour boye oza na sécurité ke obima na sukali eza kokita okotambola mouvement osalaka ekitsaka sukali yango nde na linga ko partager susu elongo na biso ndenge nini ko se préparer avant bima na ndako na mutu oyo aza na problème ya sucre diabète biloko neza nécessaire et oza nango na pembeni chaque fois que osiko kei
nzambe apambola bino, partager vidéo oyo pona moto nyonso oyo yebi poto sungana. Ciao, qui est CDB.